Mbote, Nabino Balandinho soit Bosolo na politique. Boza ebele, Bosolo na politique officielle, les amis, Missa ya Lingala, mais Salamaka, Mikolonio sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Nangonga, 10h30, Congo Web. Boza na Bosolo na politique officielle, et puis 97.4, et y a moins des alliés fréquences nouvelles. Otozui, pour na Bosunga, Baïbaza, qu'on a biso partout, mingi mingi. Bah, on a un problème, il y a l'otili qui est la route Mokali, vous avez un habitude à Kimbanseke, na Tchangu, vous avez la machine à pétrole, Congo machine à sans filtre, bonne sanité, batwa qui senso, batwa qui ndele, Congo central, ici vous avez un habitude à Mbujima, il y a Kikwit, Mbote Nabino, Lubumbashi Puerto, vous avez Belé na Poto, na Calgary, na Edmonton, vous avez na Tixon, na Jeffersonville, Indianapolis, vous avez na Grenoble, na Orléans, vous avez un habitude à Mulhouse. Bozana Londres, Mbote Nabino, bato à Sydney, Dubaï, Mbote Nabino. Bosolo la politique et bandi, pambate na bitumba moka kolonga mena kimi ya biso mibale, mulaya mutoko e bango jamais na photo passeport, faut photo mobimba. Président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ba voyage qui est belé. Les gens s'interrogent, est-ce que va retomber positif et par rapport à ba voyage? Oui, 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 oui. Nous le souhaitons tous et zala. Mais sur les très négatifs, ça sera du temps perdu, mais avec espoir que le voyage va apporter tant soit peu quelque chose de très bien pour l'avancement. Yamoussala, c'est bon? Alors, Tozago Koba. Selon la politique, nous donnons l'occasion, pour une communication, pour une publicité, pour un débat, tout ce qui est comme éducation, formation, information, c'est ça la force Yabosolo. Na politique mikolo penza ibandeli tango Félix Tshisekedi akoti na mboka akoloba makambo ya diaspora nyonso avanda na poto to vanda na Afrique kotala hamburger te kolanda McDonald's te kanisa mboka na yo place yo zali parce que c'est le soir qui détermine les origines ndambo ba diaspora baza kozonga peut-être pour ko investir mais loko pe ba diaspora baza kolela mingi za likambo ya douane esengeli bo assainir likambo ya douane douane ezala ya kokita pona kopesa bango makoki ba o baza kozwa mwa bilongo na poto ba na ngwana pona kosunga bandeko baza na ngona bosenga awa ekosala malamu douane eza koboma toza elikete bokosala ngo même na Chine c'était le même problème mais na kati ya mbela yango mwasi ya mokonzi ya mboka mama Denis afungoli fondation moko pe ya munene baza kobenga yango fondation soko mama Denise eza la boulevard côté ya Showbuzz fondation yango eza ko soutenir bana plus prise en charge ya bana baza anémique. Le bano bazana premier makila to benga SS nde musala fondation les arosala mais ba fondation botami pepe tozana ba dynamique fati tozana ba so fati tozana bendaniat tozana ebele botami mais est-ce que tu kopekisa yango continuer so déjà rapport à bien-être et la population tu kopekisa yango soko moke te pour ce faire tu yambi diaspora moko congolaise ayekota la biso awa na cadre la bosolo na politique toyeko solo na ye na maitali fondation pour aller responsable et la fondation moko où eza kosunga ba congolais ebele kombo na ye Gabriel to solo na ye to beta moi lisolo ya fondation na ye eza nini azosala nini e banda wapi moi mitune ebele TV za radio te to za solo na ye maman Gabriel mbote na yo mbote papa oui Kinshasa ouais pour la toute première fois on zoli kana bosolo na politique bato batala rayo peut-être na musika ba yebi bosolo na politique qui opposa parmi balandi bosolo na politique bato baza kolanda yo ba impression na yo zaka d'abord nini par rapport à mosala toza osala au mona la musika mais le comme réalité pemena. Merci pour la question. Vraiment biso to sepela na bosolo na politique makasi à partir de Londres total à Kao là tara nzambala pembe donc to ebilo na nzambala to sepela na makasi oloba makambo vraiment vérité sans tricage et puis tu ne défends personne. Quand quelqu'un a raison, ils en a raison. Si ils en a tort, ils en a tort. Très bien. Je me pose la question. Je vous ai toujours dit que les journalistes n'ont pas d'amis. Les journalistes ont des camarades pour commettre des infractions. Si vous commettez alors nous allons avancer. Comment on a mobimba izanini? C'est vrai qu'il y a un Gabriel, mais comment on a mobimba? Oui, vraiment, comment on a Gabriel Kaungamina. Gabriel Ndaya Kaungamina pour la bana moke ba ebinga na kombona donc tangaki na moke oui zaki lycéen ya moke zaki lycée non zaki mix zaki mixte oui zaki mix OK alors to beta lisoro na yote dans le sens au kendaka poto ka confirmer des choses à moi na poto aux à la diaspora na Londres précisément oui voilà ça fait combien de temps aux à Londres ça fait plus de 15 ans que je suis à Londres voilà au Bali oui maman ya bana boni
Des enfants. Ah, c'est bon. Oza, on est bandé. Le beau titre, le roi Balouba. Oza, bien Balouba. Comme tu veux. Ah, on est dans la ligne. Ah, pour Balouba, on a moins mingi. Bazana moins richesse à l'Ikamboal. Balouba moins ébélé. Bon, oza, peine à pomme, te batuna batuma, on est dans bango. Nzambaza Rosala. Alors, il y a besoin intéressant, plus c'est ça, les solo à la fondation. Mais dans la fondation, on a moni. Yoza responsable de la fondation, mais même dans la photo, il y a moi, si il y a mon Konzambo actuel, maman Denise. Dans le rapport ou relation, nous avons d'abord eu maman Denise pour la photo. C'est une bonne question. Donc, fondation Nabiso, premièrement, tu crées pour la maman Denise, tu crées pour la bana, pour aider bana à souffrir, na ba fille mère. Mais comme maman Denise, maman ya ba Congolais nyoso, yango to benyango Denise Kid Helpers. C'est-à-dire basungi ya bana ya maman Denise. Maman Denise azali maman ya Congo. Yango nde to pesi kombo wana. C'est bon réfléchir na concept ko benga maman Congo au juste obi gen tabo balé ça na bato belé mingi ala la nzala. Congolais azali pe bana ya maman CC. Tozagi bana ya maman Sifa. To kozala bana ya maman Olive. Siko to komema na maman dans au monde que ceux qui maman Denise Lelo parce que ça mandat mobile nazana ceux qui sili bongo après beaucoup changer pe fondation comme na comme maman oya. Non, et azala toujours comme maman Denise parce que azala ki maman na biso atikali monument ya Congo. À côté dans la liste ba première dame. Vouloir ou pas etikali bongo. Donc comme on etikali neti ba maman yemo neti ba ba kombo boyebi na Congo. Donc atikali vraiment elembo na kati ya Congo. Tu vas accuser diaspora, vous avez coopérant même au niveau de la présidence parce que la plupart des conseillers chefs de l'État mingi baza ba conseiller ba outil plus na diaspora. Apport na bango est vraiment efficace sur le terrain selon opinion à moi batumoko. Batubele bazo mona ke boza opportuniste. Beta li sur la fondation. C'est vrai que tu as expliqué boza basé sur ça. Mais bobandaka wapi li solo utaki wapi pour le loko ma fondation photo à munene ya moi ça ngani ya président et comment nzoto là. Merci encore pour la question nao. Fondation o e bandite pour maman Denise a comme première dame. Donc ezaki idée na biso bandaka la to edaka bana déjà na Congo. Totinda biloko, tokota na YouTube, so to monika mona moaza abandonné, au mona to bengi média o e présentaki, to ziba numéro, to tindi biloko, to banda déjà ba œuvre kala, voir même on a un enfant na maman yemo, à ça déjà 2 ans, o to banda déjà ko sunga. Ba photo peut-être ceux qui tout va bien toko lansango, mon nana azaki déjà moribond, to sala tout, to edaye avant que tout maman Denise comme ma première dame na biso. Donc, to banda déjà makamo kalaba œuvre charitable et belé to ça déjà na mboko. Mais là to yo mona ke mon conception azu bokonzi. Et qui a le but il faut moi na mboka azu na mboka ni biso to bino. Alors, to koko zwa ndenge to sala déjà groupe na biso boy to pesa ngo kombo Dennis Kid Helpers. Parce que maman na biso aza première dame to sungaye na musala na parce que le Congo est trop grand. Akokokate ko ede bana nyonso. Tokozwa pe par moya bana to edaka bango, tozana na ba investisseur pe bazoya pona kotonga mboka, bazoya toujours na cadre charité na biso. Toza ba opportuniste te toyo senga biloko olia na Congo te. Hein? Toza déjà na biloko ebele bana Londres bayebi to sangisa biloko ebele to sombaka biloko ebele. Totindaka déjà à kin. Donc je ne pense pas que la diaspora, je sais pas nazo le ba généralement te menao le ba selonga. Toza ba opportuniste te. Fondation bandi depuis quand? Tant aux autres baguettes bandaki depuis quand? Maman Denise a remis maman président de la ville depuis 2018, le 30 décembre. Fondation bandaki quand? Fondation Nabissé bandaki déjà 2 ans passés, ils qui déjà vers toko bengango juillet l'air na Congo juillet 2017. Première fois na Congo. Depuis que n'a 15 ans. Depuis na Kenaka. Nazaki trop jeune. Na zongi na moni que vraiment il y avait la souffrance impossible quoi. Na moni bana bazo benga bandoki na bi ah mais moi no ba benga ndoki ka pona nzala. Alors je me suis décidé na la moki kana tongo na bito sala loko. Alors aujourd'hui on mikanda nyonso fondation? Oui. Fondation est basée où? Eza base nango toloba eza na Londres ah peut eza na base na biso na limité na 7e. À 7e on a côté à base à IDPS. Donc ça presque là ba membre à IDPS. Vraiment je sais pas mais biso so toaka bana IDPS na minute to botama na IDPS to kola na IDPS ba te be na poto pe ba boka nguna na IDPS. On doit se dire aussi ne nous entenez pas réunion mais la plupart il y a des politiciens au bazar les dans l'espace politique. Je ne dis pas tout mais vraiment 70% il
il y a classe politique où ils ont les lots, ils ont bateau bauti na IDPS. Pour na ba mende bauta na IDPS. Ceux qui m'appelaient les salobagés à la motonio soit outa na IDPS. Bon, c'était juste en passant. Alors, fondation Nabino, fondation c'est Ngambong. Fondation ils ont le côté mutabimi na tongwa lokoti, c'est Ngambong. Nani aza ko financer bino. Pour fonctionner pour avoir suffisamment de moyens pour consommer les matériaux dont tu parles tout à l'heure, pour revenir en aide à nos vulnérables, pour fonctionner sur le plan financier, oui, pour la finance, tout ça, la cotisation à biso. Et puis, tout ça, moi, sponsor à biso, peut-être, mon côté, déjà, aidé biso, na maman et mon pono bimsa moi en hôpital. On a failli même bagarrer là-bas, kuna somme bitumba. Donc, tout ça, moi, sponsor mouké, tout ça, mais oh, nous sommes comme sponsor, il y a des caches, les portes sont ouvertes. Turbo y a tout ça, il y a tout matakakat. Très bien. Aux avons la biso, bosolo na politique, na bitumba mora rolonga, mais na kimi biso mi balé. Moi, na maïla zoba ngate so ba baxi mutasika na classe, zoba ndene mina e tableau. Mais mon inga des récréation, on est bani. Des caches, vous avez évolué petit à petit, Nengolobi. Vous avez un effectif, il y a combien de personnes en termes de membres? Oh, les locaux vendent pour le lobby qui vont à Londres, vous avez mais bana mususu baroza la peine à Ruchuru na masisi bino boye bandene. Est-ce qu'il faudra qu'un journaliste à l'accès bino moko effectivement bino za ndenge ni piste pour structurer makamula bino ndenge ni en termes d'organigramme, nana président, nana vice-président, ba bureau eza wapi à part na Kinshasa, na Matana, na Congo central. D'une manière générale, so mutalinga yeba bino, vous a représenté ndenge. Ils ont fait question bien. Jusque là, tous on a un bureau belleté. À part où ils sont à Londres, où ils sont situés à 59 St. James Street. Na où ils sont à Kinshasa, awa. To panza no vraiment te. Tous on moi new. Hein. Tous on lingana to panza na mke. On a na présidente na kati à Londres. AAP. To eko sala pe ke to lukape to chabatu to chaba où ba président to organisant au moment mke awa. Toujours quand on a un projet, on a toujours un projet à la food bank, la banque alimentaire à Kinshasa. Ce qui nous va permettre, va permettre d'installer partout dans la rupture et partout, partout le bien à Kivu, la food bank, la banque alimentaire pour nous dire ça. Le mode de recrutement et de cash, et de la mode de recrutement pour bolo baguette aux mois na oyo. Au tena compte ya belema nini, ou motivé bino ke boka matamwa no besoin. Ok, encore une autre question. C'est un peu difficile à répondre. Maintenant, le bakaka moi au côté de l'hôpital, par exemple, qui na Kalembelembe, première fois na kuna, on a vu les enfants vraiment souffrir makasi. To poni ka auto sepena na ba to mona ke mbo na biso ekoka. Tozio to moni ki azo bela makasi. Il a sa chance. Il y a telle sa chance, c'est que tozio mona kingani o mutu mo référé bisoté. Tozaka ande to tamoya na nzela na Gambela na zo mo bana mibale. To bandi pe ko aider bango kaka bongo tozo qui peut témoin couleur ou origine. Alors banda bobandi na 2017 to le lobby ko za 2 ans par rapport à bano déjà bobandi ko sala beaucoup na 40e bana et puis to ne serait-ce que ba témoignage bana on a besoin ba on a telle place beaucoup na telle place tout le monde a bien que le travail qui a été fait de votre part. Oui toza na ba photo moi na ndenge par exemple ande ko bela na ndenge komi toza pene na ba photo et tout donc bah témoignage peneza. Mais moi là jusque là vous avez la mon amour. Non, tu sais si ben a déjà belé, na ko tanga te plus de 10 depuis to bandi et ba maman pe mususu. Pourquoi vous sali centre orphelinat? Parce que ba la musu bozo zoa, peut-être bazangi ba tata na ba maman, ba komi presque le la bala na bino. Pourquoi vous récupérer ba na te ko sala pe centre pour éduquer bango ba o bazaki éduquer ya ko beba, mais ba o pe bazangi instruction, bon mais aussi ba ba pour que na ba. Pourquoi vous sali? Eza vraiment na kati ya projet na biso. Ko sala orphelinat eza un peu eza moi makasi ko lobango, mais toni to sala ba genre neti ba ndela bi ba food bank, ba banque alimentaire, c'est-à-dire un dépôt oyo ezalana biloko kolia. To préférer aya bayaka kozo bilo na bango peut-être chaque semaine, bilo olia na mama na e, bazana carte membre na bango bayaka to yebi ke kombo ya kozo biloko et puis si nzamba sali biso grâce tokoko tongata moi nini ba room ba entrepôt bana ba vandaka, c'est ça projet na biso ngwana ce qui tozi occasion. Très bien. C'est vrai que vous autres, mon accompagnement maman Denise. Et son maman Denise? Vraiment non, personnellement.
Mais aux hommes, on a eu des accusations. Mon tout bon monde en a noté. Yo comment tu photo non entier. Ce qu'on s'appelle la minoté. Non, mais il faut vous appeler accord naé pour botter photo naé. Oui, on a déjà fait des démarches. Oh, il y a kokota place oh yazali. Koko kangabiso te pas à maman. Yo sola ta de longue maman bino bakangyo. Bakangote. Maman a posé une biologique à un démon. Mais oh yazali maman na biso nyonso. Ça dossier politique parce que au moment où on a eu financement un bon belé. Na combo est longuio. Et longuio non mon déjà le roi moi visa. Mais soyez moi d'accord na yote. Bako qualifier bino autrement. Je ne pense pas qu'ils soient d'accord parce que toi bana nyonso batambara na koma maman bango. Eza nango eloko grave te, eza crime te. To lati lo nya maman pour na ko aider maman na join o eza nango to participer to aider to za ensemble together. Ba difficulté ni boza nango depuis au bani mosala 2 ans lelo. O pour nos omona ke to tamboli malamu mais pas na biso za nesiko. Eza question moi bien papa, merci beaucoup. Difficulté financière nde tozo ko zala nango mo muke. Tozo aider bien sûr mais ba moyen na biso eza limité. Toza wana to na biloko etondi na dépôt na Londres. Il faut eya awa. Bato mawa bazo pesa parce que na poto bato ba na mawa. Bato ba pesa ba biloko ko lia ko lata metro memango nde nini douane e bo mabiso. Photo cha na conteneur eya awa ba difficulté to na ngwana. La difficulté ne boza na ngwana boza wala na biso boza pe batamité ya malamu ba autorité plus boza wala na biso ba que bande wa des cash jusque là baza ko sala les nécessaires mais dans la moyen de bord ils sollicitent quand même une solution plus rapide ou bien une intervention de votre part ou ko sala ke bocha ba maboko ba kenda liboso toujours ngene bina na suka mais parlons peut-être na mode d'adhésion moto ko sala nini pour comme membre de la fondation na bino. OK pour nous comme membre au bengi ba numéro na biso to di ba identité no nyonso to tindelo forme na éviter forme ba benga ngo sunini fiche hein to tindelo fiche au remplir en Kinshasa c'est $20 en Europe c'est 50 livres. Avantage mun tazana ngo so akomi membre la fondation na bino. Avantage ezake aux membres au bandocha moi ba cotisation na yo. Ce que j'ai problème, tu peux assister aux ana matanga, aux ana fête, biso to yaka to sangani, to koyo kana to lambi po na to sali, ce qu'on peut faire. Si tu poses un matanga à Kinshasa, to tindi pe to seba cotisation, to tindi pe na famille na. Très bien. Alors, to komi pe na presque na souka ba congolais bala Rolanda yo, bazar ebelé, je pense à Trésor Kalafa, je pense également à Beli. Bon séjour à Kinshasa, monsieur Beli, merci également à Précieux Mouyo, commercial, à la grande équipe à Bossolo na politique officielle. Au bazar au sala musala to benga ngo culte matinal chaque temps batazo bondela rediffusion dans la 23h pour un info dernier. Voilà, to komi presque na suka maman Denise Azabolanda yo, c'est vrai que ba démarche administrative yali wana to kota na secrétaire pour na kota na mosia mokonzamboka pour na ko officialiser peut-être alliance na mino par rapport à l'Ikamosa, il y a pas de problème. Mais moto mo azolanda yo peut-être azana mbujimai bazana kamo que c'est très difficile. Yo za magicien te pour ce qui se passe dans Mbujimai. Oza magicien te pour ce qui se passe dans Congo central, na Libenge, peut-être na Matadi ou bien na Songololo ou bien na Kikwit. Okoyebisa bango nini ba bazana ba cas très difficile peut-être ya bana et okoyebisa bango. Et puis deuxièmement, likambo rentrée scolaire yango dans 2 semaines il y a rentrée scolaire. Bino na part na bino fondation bokanisi nini pour na mwana ya Congo. Oyo c'est vrai que gratuité il y a école publique et Zaline n'est présent pour assurer yango mais pour na bana malgré gratuité na ba kozanga mbongo uniforme na mbongo ya cahier apport na bino ezani pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire to sali ce qu'on peut faire ba carton ezo ya déjà ezo comment ezana moi ba cahier na ba bic ba you know ba lat ba blo mike o ekosunga mwana Congo toko sunga kaka na ba moyen na biso toko kité oloba to sunga bana 100 aussi longtemps que to na ba moyen te pour na Minerval ngana CP na idée chef de l'état bana batanga gratuit en Europe les enfants étudient gratuit toko kokate au foot ya bana Minerval biso nyonso ata baza 10 toko kakate yango to senga kaka secours ya mokonzi mboka asala ke ba école primaire ezala pe gratuit ndenga lobaki pour to vivre peneti ba pays bisika to vandaka to romolinga to zonga na biso mboka na biso mais to zonga na koko foot ya mwana Minerval ya $1000 te. Très bien. Et monsieur Romena Souka
Nini on a tout nié na bosani. Oyo mo kana gobi o son alobi on te seke monsieur Silite. Otuningate ba membre au bazan à Londres. Mais on a tout nagé déjà. Ba comment la bango. Vous a structuré yondo tangi te question nécessaire. OK. Na pêche occasion le bango. Na Londres tozana Juvette, Simoni, maman Pauline, maman Fifi Nengese, tozana Lydia Zola, Rolia Kadima, Gablov Ngamoko, Rivador, tozana bamususu peut-être na Bosani Bango, Jolie Maté Soyemoko, aza vice-présidente, tozana batebele na Dekash, ba membre o ba idarape baza, ba sponsor pe bazali. Peut-être Bambote na so vous allez avoir succès. Na saluer tout le monde au Alinga Gablov, na saluer Congo Mobimba, Banamike, surtout les enfants abandonnés, vraiment na saluer Bango, toye pour nos peuples espoir que les Congo oyastika eza pour na bino. Espoir vraiment, on va faire tout pour vous bien. Merci d'être passé. Au moni sango so nzamba lingi to ya pena Londres, ngapena mona bande konyo so tangia. To ya mabino makasi pena bosse pena. Merci beaucoup. Bosolo la politique ya lelo spécialement to yaki ko interviewer maman Gabriel oyo benga Gablov. Basi barana na bango Gablov. Na bo yosina na kati. Mais nous sommes très contents diaspora sur azo penser quand même na bana ya Congo parce que le bien-être universel c'est vivre pour les autres. Kozala na nature ba Congolais tamona so atondi amona guerre banda po bango si balambi. Zala na nature Congolais so ali azoto n'est pas ba rouble pe bali, pas ba trésor bali, pas ba précieux bali. Chose na bolingwana, c'est ce qui fera la force. Kozala ki belé liboso ba TV na bino, il y a de remarques to rejoindre mais bo s'abonner belé, toza plus na besoin na bino ko s'abonner parce que na lisanga nde to kolonga na bitumba moko nde alonga kamena kimia biso mibale. Merci na bino to kuta na mbale ko ya soki yeso azongite kimia na mabota na bino tombola maboko. Les autres la tirent opté parce que zaki li bakumba moi ko sala mais na rosenga bino mikolo goya na éviter de bino bomona mais ngala ngaki chaque lundi na ta costume na éviter bino de bo décider parce que bilambo bino bozo pesa ko ma pe belé na bilambo pe to sombe ko pe belé et de mo soana na robe azo kane la robe nzo que ça va droit c'était juste pour miser à la galerie ne maintenez pas rigueur zaki moi ko seka qui met na mabota na bino to kuta na bale ko ya bye 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 okay.